okende na oyo lobi. Mbongo na biso na makambo ebola ya goeloba vie na biso Molière nde na loba coronavirus. Colonel Nanga wa saisaki nani na basengeza. Bozi mbongo bapesi bino ti lelo tozo comprendre te batu pe bazolobela ngo te mais analyser la lobeli yango. Baza na mbongo bapesaki na pré pona yebaka mbongo bien te. Ba 21 milliards boye ou bien 21 milliards. Baza nango mutu azolobela ngo na Congo okobenge commandant aza soldat. Messieurs, policier c'était messieurs. Oh mon conducteur, policier c'était messieurs. Mon conducteur kanga. Mon conducteur aza FARDC. Ne mon conducteur. Policier c'était messieurs. Ah messieurs. Sokaza lieutenant benge mo lieutenant. Sokaza major meko benge mo conducteur. Na kati na obetolo lisolo. Passer mo na kitambo. Soko tuni keni pia na koyebiso. Tozalanga kuta na ndoko leka. Passer na kitambo asisi kote ya bato. Azai na microfile awa. Abengi moko alika na campus bato bayaka sima. Mwana mwasi moko alika na campus akotie na kati. Ingénieur abosa ko kangason. Bako taka bayoka na babafu kuna. Passer azobuka Jericho micro ezo yoka ko. Mais kuna nini pe zili passe là-bas. Nzala ya mikolo 10 et si dans un jour moko. Ce qui toli. Le président Félix Tshisekedi azali autrement dit beto nzala peze sila na yebisa ki bato. Na mboko est-ce que tondima ke essence ko okita. Biloko na mboko emata mais yoka président Félix Tshisekedi abandi na biso na essence. Essence tanga obana na essence akiti na essence dollar ekiti. Tanga onyata dollar anyati dollar boyemba moko. La posa na yo ou bien sala mabongo. Dans ce pays, RDC et Congo démocratique, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous tous qui sont partout à travers le monde, vous nous suivez à travers notre chaîne YouTube. Je vous dis bonjour, bonsoir et que dépendre na Air Nini, Bogozali Bakou ya kota la émission Lelo parce que émission Oyo, ils allaient vraiment à boire et à manger, tozo lobe la makambo ya Congo. Ba lobi soke komi na makambo ya Congo, za suli kambo ya moto moko te parce que Congo Oyo, ils allaient à président de la République te, ils allaient à parti politique te, ils allaient ya ba opposant te Congo ozali ya ba congolais c'est-à-dire que no yonanga ceux qui tozaka ba congolais la elingi koloba te Congo ozali ya biso mais tozo comprendre te na Congo balobi ndeko azali kaka ndeko nous sommes le bantou nous sommes des bantous tozaba africain to respectaka humanisme to respectaka muninga na yo mutu mais to moni na Congo et comme tolali to lamuki procès donc tolala ka tolamuka chaque jour na ba procès oya fundi oyo c'est-à-dire que na kati ya famille tozo ka suko traiter makambo na biso te. Makambo na biso entre biso na biso batu tozoko ka suko traiter yango te to moni kaka l'état nda comme okabola biso mais l'état kabola likambo pa mate il faut moyenna quelque chose il faut moyenna de l'argent to longo wana to moni suna Congo lele komi keno oya yibaki oyo kuna yibi to ebiti balobi biso ba africain to respectaka ba wei faut to respecter batu nyoso ba kufa ku to pesi to présenter ba condoléances na biso na ba famille nyoso o ba kufeli bandeko na bango faut to respectaka ba wei. Tout le monde président ya liboso ya mboko Congo nani vient na biso Kasavubu akufa Mobutu aya akufa Laurent Désiré Kabila aya akufa mais apparemment to respecter ba weite tout le monde ba te belé ba lobi ba kosela ka mo wei likambu te mais tout le monde ba te belé ba komi ko na kombo ya Laurent Désiré Kabila yango lelo tozo loba makambo ndenge zaleli. Laissez-moi dire un grand merci à Bato Basoutenara Dona Konde toujours matin, midi comme soir. Paul Ventour et Moutoumoro qui toque depuis Bundes, merci infiniment. Dada Maingi di Baliangando. Sans oublier Avalopine du Tour d'Europe. Il s'appelle Avalopine du Tour d'Europe. Je te remercie infiniment, merci. Merci à toutes les personnes qui vont s'abonner à ta chaîne YouTube. Mon invité aujourd'hui s'appelle Analyseur, les raisonneurs. Selon Yalobi, il est le Congolais le plus intelligent de tous les Congolais. Les gens qui prouvent les biso intelligence na ye na kati ya Congo na kati ya mambozo le kana Congo. Analyser raisonneur. Bonjour. Bonjour ndeko nangai. Boni. Kalime moi kala. Khapa ngane confinement ka katondenge. Bina sepela ka batebele ba olinga ba sa émission nga na zo yamba bango te na sepela na yo po okendaka bien. O liaka peno kundoli ndenge Serge Nangola. Serge Nangola ndenga lingaka. Nenge conseiller privé Serge Mesaki na Lyon.
wana conseiller privé analysé Serge Mesaki na Lyon peno kokuta Serge Mesaki azo konza Lyon de conseiller privé ozo compare Roger na Angola bango nyonso balela babite analyser faut ça la mission na journaliste wana alukisaka yo babiloko mona munoko yango panzaka yango moni analyser azaka contre ta azaka pour te na zalaka vérité makambo ezeleka na informer batu bayeba ezate na yana badobeta ba masolo moko ezanga tete analyser pe bazwaka ete viena nga kanika ninda na kati ya France wana ebiki analyser bazwaka ete ozo comprendre analyser c'est bon yo bazwaka yo te to koti maman na kati ya lisolo na biso. Avant tout le monde point par point, analyser aux Congolais, tout vivre notre là, tout là, chaque jour na kin. Au sali analyse ni na makamunyo sezo leka o batuba bambongo, batuba bomana, batuba zo kangana, ba kangisana. Au sali analyse ni na makamunyo ça va tout dans kota likamu moko sima mususu. Na ebisaki yo na lobaka eloko moko boye. Mbwa si mbwa na baneko loba su ba tekanzo kwa mubimba banginda te na Ivoire. Batuba ndo comprendre te. Batu nyonso ba yiba mbongo. Batu nyonso basalaka mabe batu nyonso bazalaki ba makambo ebele na lobaki ekebima omoni yango ndenge komobima Titi Emeonga na Paris wana Titi Emeonga fera lobaki akobwaka o maire na biso zala calme Titi Emeonga ozo comprendre analyser na yebisaka bango ba titre ponga na zolo kola oyoka te analyser raisonneur formateur entraîneur l'idée des rois de Roko Matino roi Zingankufu porte-parole en Nzambe Nzamba vitesse Kolonteka les défenseurs d'Afrique locataire en Nzambe ba kombo na nga eze mérité excusez-moi wana coronavirus te ana Congo eza raté batu bakufa na coronavirus soki na Congo ezaki mbela ata shege moko akufi bashege bazaka ezaka te eza kabalo eza 12 wana toke na ndenge mususu na koyebiso na Congo eza te nanu pe yete eza punition ebi mikolo na Congo tozi kosu moko ezereni yango toza nango epidemie tango biso malade ezwaka biso ekomela na baminere te eza nde na baeurope kuna baminere baza na problème na Nzambe biso oza na problème na ete po batia sata na mutu mwindu na mokila ozo comprendre ozo kande na Hollande Roger na Angolo ozo landa ndenge na oye biso le conseil le plus privé ozo comprendre Serge Mesaki na Lyon azo konza na yebi analyser azo lobana analyser apesa bino ba titre ta on apesa bino ba titre soko zaki muyibi osalani obendani okoma ozongisa biloko bato soko zaki na likambo na mutu tika soko okosaka bato na za mwana songolo bendana beta déjà ba vérité bato balingite eyeko bima na mpoasa yango lelo to kopanza yango na yebisi bato na ba pale bokoto émission babane kozela yango yo analyser linga panza penanteka ndenge voilà bokota émission babane kozela yango yo analyser yozali analyser ozali congolais tant que ba congolais bazo souffrir mais tomoni après avoir ba congolais bazo sala makambe belé konga sala boy mais tomoni bato oyo to benga to pesa bango pouvoir parce que no bino ba kontina biso to biso moto votara bango moko andi ba komi ko yiba mbongo ya Congo alors ndeti soto juste procès ndeko na biso Vital Kamerhe tomoni bakangaki ke no détournaki mbongo ya programme ya 100 jours ba koma na procès boye yena monsieur Jamel azolo ba o ya ebi monsieur Jamel te monsieur Jamel wa ebi Vital Kamerhe te mais ba misi ba photo na bango ndenge bazalaki alors makambo ndenge zokende moni bon na informer na nubana ya poto na kokende na oyo lobi mbongo na biso na makambo ebola ya goyeloba vie na biso moliere ndenge na loba coronavirus colonel Nanga wa saisaki nani na basengeza bozi mbongo bapesi bino ti lelo tozo comprendre te batu pe bazolobela yango te mais analyser la lobeli yango baza na mbongo bapesaki na pré pona yebaka mbongo bien te ba 21 millions boye ou bien 21 milliards baza nango mutu azolobela yango na Congo azate mutu pa azoloba pona makambo oyo azate colonel Nanga basengeza bozongisa biso mbongo na biso eza mbongo ba chikino ba policier bazokanga batu pona cash mbongo wana so basombeli ba congolais ba cash po batambola nango basengi milo balingi basala commerce o Gentilingo bila aye gouverneur azanga mawa aye akangaka batu po bazoka bambongo na basengi milo wana mbongo ngo puteze komate ba komanda balia bavimba mabumu lokola ba kino baye baka entre différence ya soda na policier te baye bakate babengaka policier commanda bazo benga nzoka policier aza messier oko benga commandant aza soldat te messier policier c'était messier oh mon conducteur policier c'était messier mon conducteur kanga mon conducteur aza FARDC ne mon conducteur policier c'était messier messier sokaza lieutenant benge mo lieutenant sokaza major me ko benge mo konzite wana analyser la zongisi bino na place tokende na makambo na zo oyo tozoloba wana ya Vital Kamerhe basengeza
colonel nanga bozongisa mbongo ba américain ba peki bino pona Ebola e kota na kesi to mona malgré tout kesi yango eza na biso ya ba congolais te mais analyser azaka mbanga koloba bato bozolanda ngai bozomona bokabulaka be émission na batutu ata bakokanga me ngaka musana nga vérité ba porte à pression comme déjà kofungwa na lobi efungwa manango et puis tout na efungwa manango na ko informer bango na sima analyser aza pona koloba vérité naza muta mudute bango ba soutenir ande ngai po nga na opesa mo ba information boyeba basengeza na colonel nanga bazana mbongo na biso bo na propre to kende na makambo ya vie na biso Vitali Kamere omoni ne bandeli na salaka émission moko na yebisa bango soki politicien akoma olanda boisi ya ba musicien politicien wana za danger na ebite so ba kolukango na ba déjà za danger batu toa wa basengaka balare bakendaka ngai mutu na ngawa na mabele pe grand Petro nga na monaka ya Willy Musheni porte Congo limé d'Afrique mon pirifié vie wana na batu nyonso to bwaka ka o ya mbongo muta okokana azate viana kabaka fort pe alela petit na analyser so na beleli ga petit moi desa moi trois ba misuso beli bango 0 na vie na kanika ninda na Paris viana kuto ko lemba dollar eloko pamba les députés les plus élus na 2023 kozana mais to so na masola mboka comment to so na masola mboka ningi to zoke na masola mboka viena biso Vitali Kamere ye azo wanga na mundele wana mundelo na pas owanga na eza faire raconter te babeti ba mais ba bosani ke bilili ezali ba photo bazala ba place à danser bango mibale ba photo ba vandi bazo solola ba photo bazo dame photo déjà comme ça moni muyibi soka zo wanga na bakanga ke na biseli na yebisa kibino ne bandeli Vitali Kamere sote muyibi ya mbongo muyibi ya danser ya mbongo na yebisa binote na loba mbala boni muyibi ya mbongo ya danser yo monite mutu azo samba alinga timide ba avocat abandi onga mutamayele na Congo c'est analyser muya asala na assemblée wana na beta yesiko po mona zaka mayele te ke analyser alike na mayele na assemblée soko koti ba komaka na libanda assemblée nationale a dirigeant na pa zaki chef wana assemblée nationale ingo laksanini tokoloba na munoko ya mboka na biso munoko ya mboka na biso eza lingala Kiswahili Kikongo na Chiluba ya dirigeant wana baloba na munoko wana balobaka français il fallait tanga kota ki baboma place wana bakoma assemblée internationale po balobaka français Vitali Kamere mayele ezate koloba loba mayele la classe na mayele obiso ozana ngo eza différent ya classe bakota ngiso 2 + 2 égale à 4 mono yebi noté okangite me mayele tozana ngo ya danger na corriger po na olaxi atimide biso te tozabata muyibi nde ya mbongo omoni tanga yibi mbongo tanga détourner le bata ko détourner ko détourner na yibite moi je suis congolais nous au Congo on parle lingala pas les français tango Vitali Kamere yibi mbongo na bandela surtout Vitali Kamere ayibi mbongo tango ayibi mbongo atali na ba mekato habité soki to sambi na ba avocat bazwaki ba avocat pe baza mayele te ba yemba liboso baza na ba dossier oyo ba yeko sambisa bango te o mona vertige mbongo abisi mundele wana soki ba signaler yo loba to yebani te ngape to yebani te e sala bien zoka ba photo ezali yango to zela le 25 yaza mutu ya ko libérer te to zela le 25 a bas condamné azongisa na mbongo ya yibaki soki pe mbongo ngo esenga eza na franc même igota nzamba kufa me ba changer musuba za to kolukela ngo ka to ata to ya se po to kontela ngo ka to ndima ke azongisi mbongo eza te bo condamner pamba rien et puis susu babotole ba biloko nyonso o yaza na ngona ba bien ko sombela batu bandaku ko pesa ba mbongo ya ona sombela ki soraya ba lupango membo wana dia sombela ki dia mona ya mida te bakobotola ngo bakobotola ngeza mbongo mboka biso toza pona amida te toza wa te po ba amida totala ba ona sima amida qui est qui dans ce pays amida il est qui dans ce pays po biso la mbongo ya mboka ezongi na mboka na bi gota nzamba kufa me atika ba changer to kulukila ngoto ata na to ya 50 tondimi kaka me mbongo wana ezonga to konte yango azongi asali pe boloko et puis zuzu bo libérer yete pona nini biso so to koti prison to zaka maladie te bango soko akoti ka bandile restation na to sango les faux malades o kembisi na libongo yango wana ya lingasa ela biso kuna akokoka te ba condamné aza muyibi mbongo bazoye na be preuve tout na bato baliaki na ye mbongo tala eloko mona o sepela mbanda mboko e banda nano analyser la sepela te na o sepela na président ko Félix Tshisekedi po salingi tika président wana en tout cas félicitations tala arebeta mieux banda monde banda moni be écrivain na yebisa bango fo ba komaka histoire président mona azana souci ya peuple congolais azana souci ya Congo yo po pena bato ba bonga tala ndenga CD
mais na tango wana ya troisième vitesse soki quatrième vitesse makambo ezalaka te oyibi ovandi na ona poche mais siko yoki ndenge ezotokila bango. Voilà. Merci pour comprendre et analyser après si analyse par rapport à procès Vital Kamerhe parce que ma Vital Kamerhe pour l'instant tout le monde bazo kangaka nani ndeko na biso Masaro déjà va récupérer et procès est retourné pour le 25. Alors tout ça là na yo makambu Eliane contre Moïse Mbiye. Analyser au na plateau na biso à télévision. Au loba au sala analyse. Pas tout musuba condamné analyser. Oza mabe nzaba comment dire yo oza loba mabe pour na musala nzambe. Basi wana za lokuta boy boy. Lelo analysant de Tosolana yo boye. Au moins 5e jour depuis que évêque Pascal Mukuna azali na prison pour la cause il y a vol azana nani ya et pardon pour la cause il y a viol plutôt viol j'allais dire pour la keno a violaki asalaki abus sexuel na mwana mwasi moko. Alors okosa la lecture nini parce que yo ba condamnera déjà que non yo lo ba pour na basala nzambe basaka na musala nzambe na lobi hein kokende nanu na Mukuna te na okende na ye mais Moïse Mbiye na to sila na te esengo na ngai nanu esalama te esengo ya peuple congolais bien esengo ya nzambe nanu esila te ndengeni ye a place neza na prison Moïse Mbiye dossier il faut zonga na yebisa ki on a numéro Eliane il faut zonga na yebisa yo ke ba pasteur na lingala na biso eza pasi leta baya na monde wana pona nini ba facilité kozwa basi ya bato ofele Yesu aleki bango nyonso na puissance mais babande ko telemila ye boni pasteur Mukuna ba telemila ye te boni Moïse Mbiye ba escroc ba ye na kombo ya Nzambe ba telemisi babandi ko escroquer bana basi ko buka bana basi ba Jericho ko sala bango makambo mabe allez analyser avanda na kotele na yebisa ki waza mosala Nzambe yebi ete ko ndima na ngai yango yebikisa ngai pasteur aza mutu amekato soko na ndimi te boye me batu ba confondaka bakasaka pasteur nda ko sambelelo yo bonga te ndeko baza be escroc o bakoloba na nga mabe bamoni muninga na baki bazebele eza bango moko te basala kango bazebele ba pasteur nyonso o bayebana mais na minute o mi balende na ko tanga soko bakofunda bafunda na Mukuna na Moïse Mbiye procès silité yebi place na prison. Mais avec pasteur Pascal Mukuna balobi que no ba vidéo wana mwana mwasi wana iza ba sala ki ba montage ayi makamona na lobi ba sala ba montage Mukuna la kisa maboko na yaza na nini ba genou na yaza na nini montage nana zaka na navigateur ba karo wana ko ta ba 150 litres nana zaka na karo wana kisasa atamuro omoni be screw atala nga avana loba omoni mutu na nga to vanda ne mingi onezini to sa ne ba analyse ebele ne comme hein tango azoloba na bino bozoka samaka muso alobaka eza na nzela te alobaki soki Mukuna tiki makambo wana te place neza na prison bien azali boma achaki tembe aza bisiko nga to travara na ye aza mutu na nga onezi na za simple yende ayaka na liloba ya Nzambe ndenge ezali mwasi ya mutu kosimba na nzoto te sauf na monde ba autoriser docteur aza na droit kosimba mwasi na place olingi passer Yesu kuta simba te Yesu asimbaka mwasi ya ndumba po apakolaka mafuta mais yo zo simba mwasi ya bato ozo tizalisa mwasi ya bato 12 heures ya kosalo Moïse Mbiye atramfunya basi ya bato depuis kala sala nini abuka kabasi ya bato ba Jericho tramfunema les danses les plus célèbres na mo soto lobi na mo boye po émission bana mike bazolanda bato tu ba comprendre tramfunema nde kwa Jericho abuka kabasi ya bato achaka bango liboso soko amoni oyesika zala wana tango zala na kosengelo batasika wana tini ba musicien elekane déjà na chambre talaka na bureau ya Mukuna mbeto ezalaka bureau mbeto ezawana esalaka ni opération na kampi babenga ngo permanence bango na permanence wana ape makaso ka sambeleli batu mingi na kati na obetelo lisolo passer mo na kitambo soko tuni keni pia na koyebiso tozalanga kuta na ndoko leka passer na kitambo asisi kote ya batu azali na microfile awa abengi moko alika na campus bato bayaka sima mwana mwasi moko alika na campus akoti na kati ingénieur abosa ko kanga son bakotaka bayoka na babafu kuna passer azobuka Jericho micro ezo yoka ko mais kuna nini pe zili passe là-bas passer bandi milibande belé bandi musu ba koko babete passer fungula boy passer azolo bana ingénieur na ko lakelo mabe pona nyo kanga kisonte yebisanga bande konanga ibokima be église de réveil be église lokwa ba nzamba ya opinion nazo yebisa yo ngana za lokatera Nzambe muta sola na Nzambe netinga zate bande konanga nyonso ate bozana poto bande konanga bozana kisasawa bande konanga bozana be Europe
bokima ba église lokola ya ba pasteur mukuna ba église lokola ya ba nani ba tranfunyaro ba nani bato babuka bato ba je ba Moïse Mbiye bokima ba église de réveil ba pasteur musuto boyi kotanga bango pona no bakoyite bazebele bokima ba église o bato bazake bele ba église o pasteur azo senga yo mabonze bandika na dollar po botoko tuna bango nzamba ze ekolo nini bayebisaka mutu nzamba ekolo azate nzoka nzamba za américain yo yeba bango te nzamba za américain ndengeni so tokoti na ba église mabonze banda na dollar oyebi te $100 kokita e banda na franc congolais te franc CFA te livre sterling te banda ka na dollar na Fizolof soko zotala mutu makambo zo sala koyeba pe makambo ne azaka na Fizolof analyser aza Fizolof na mona ka ba passer bayebisi biso identité nzamba zaka mwana azaka américain po mabonze banda na dollar so dollar esili tokiti na franc congolais lelo siko tomoni Pascal évêque Pascal Mukuna comme il ba problème comme il ba règlement de compte tomoni ya qui n'est que porter les sénateurs en vie Joseph Kabila Kabange plainte tomoni les sous ye nani Mimi Chibola a porté plainte et tomoni les sous plainte mususu pona évêque Mukuna ba famille paraîtrait ba famille à Laurent Désiré Kabila ba porter plainte parce que ba lobby que ye mutabuma ye abi ayebi mutabuma qui Laurent Désiré Kabila. Est-ce que on est peut-être pour ridiculiser Moussa Nzambe te peut-être pour comment Nzambe te ko benga ba Mukuna Moussa Nzambe te ko benga ba nani ba petio ba nani ba tuna biso les rois de Tranfunemo Moïse Mbiye ba tuna Nzambe te ba Nzambe Yesu ye moko mwana Nzamba te ko sa makambo te ba yokisi Nzambe soni batambola kande na kombo ya Nzambe mais baza batu ya Nzambe te oloko ba ba passer nyonso église de réveil tala lelo wa tangu kaka l'état lobike président le plus élu, le président le plus célèbre, Etienne Tshisekedi, autrement dit béton, ngana bengage double mensualité. Alobika batunyo sobakanga par rapport à maladie au pays à 12 en Afrique et comme nangote, mais ba passer ba komo fungola direction à Tigo Cash. Batini ba mbongo na Tigo Cash. Mais kasi bon pe ba te ya kabandimina ba bon mukolo moko te totala Yesu ate ya fungula Bible au verset moko te eloko ezama mutu ya na mboka na biso bolingo oya mwasi na mbali te ka moko banda ba pasteur tout l'église de réveil ba banda ba kokate mbandeko bokima bozonga na ba catholique bozonga na ba protestant bozonga na kimbangi se pesa ka loyenge po epanzana yeba na ka position te eza ba position belé ba te ya kapete ba kimbangi so wana nyoso muko mona diange na mope batoka ngepe mutakala na mosi te na lobi bango nyonso ba kobasi bungu ndenge nini komilika basa omoni satana so alinga yo kisosoni baza edingwa yebisa yote bazwa ba kisi pe edingwe ba passer wana nyonso ba koisa ka bato mutu akosa miracle après Jésus azate à part papa Simon Gimbangu ndenge toyoka à part Jésus mutako sa miracle azate yo na nzoto na yo bazobi miso nzombo zwaka atonga ndeko na ngabino bato boboya ka analyser azo yebisa bino vérité tiaka atonga muke na poso vana na nga minute koyoka esimba te bongo nzombo pe ya maite ya ekauka avana na nzoto bolanda ba passer na te ba aventurier tala na vie na yo batekisa ba mapango tala na vie na ndeko na nga ya mubali moi sino bazo buke Jericho kuna yo zo yebate tala ka moi sa zo tosa pasteur ko leka yo otiki moi sa lamba mais moi sa tiki bana nevera kenene église T20 nzamba lingi bo nzambe pas zwa repo. Mais est-ce qu'on dit le journal le nazo informé que no bandimi nyonso ya ACK ba osala marche balobi autambo na ndia ba osala marche pour que no ba libérer Pascal Mkoso ba libérer te ba sali marche l'état kanga bango baza ba fanatique ya passer mukuna bango pe baza ba buka Jericho ba o ya buka ka bango Jericho na ba o ba buka ka Jericho l'état ju charge na tala Kabila bozoko tena makambo président Sorota azana makambo te mukuna bandaki Kabila te ko funda yete Kabila ya batu na motema pena toloba na ndenga fote malgré tout asali 18 ans akokine mboko yote simana ya zagi na bango beskro lieli bambongo babuki mboka etikali paralysé mais azana motema malamu président Kabila anozomona président Sorotana sénateur avi azana motema malamu makambo mukuna loba soki yeba lobi na ye ata pa tata na bango ezaboy alingaka funda bato mais Kabila kipete kama loba na ende munduki na ye mwasi wana fundi azana be preuve abuka ke Jericho na kati ya kare soki achete mbeza ba imagine te alongola bilamba batala batashi wana po tashi ba kokate soki ko pirate mutu bato bazoyeba nga ba pirataka mutu na babenga ngo S4 na benga ngo neti S4 mutu ayaka na elile za dessin animé mutu boya kokate bazo pirate te za ya solo aza prete tango zo lingo bunda na lio foko bongisa masasi na batolotolo Kabila simbiete ye moko na ye moko et puis basi moko te basi musuba yaki
Serge Mesaki na Lyon mutu na ngai ozoyoka na bato Angola nyonso bolelaka analyser Roger Azawana ozoyoka donc ndenge zawana basimbi yete munduki na ye po akoti makambo ya yete tala mukuna abanda na bale abanda na bale ta banda na box asali muchanga na Mbujimayi alonge muchanga yoka mutu moko aleki na Yesu na bakalite bato ebele mwasi wana za moko te abuka basi bato ebele na église ba fille nyonso mona na bala bino na église abuka bato ebele masa moko jidoka zaka na bandala abuka mwasi na donc abuka bato ebele ye moko te mais tobi keno bazaka bien na Kabila parce que lelo to mona balukeli maman Kabila ninga balukeli bongo eza parce que ye kutu mukuna wana mariage yende mutasinya papier ndenge toyoka par rapport azaki pire Kabila allié mbongo abato moni eloko yeboma bato livre le kosologie c'est une science qui étudie les okoso ba pesi mbongo ebele na utango biso tolela mboko bato ba bebisi na mukuna pa bebisi mboko ye pasaki na kati mbongo président Kabila ningaka pesa po basomba biloko ye mukuna kangi yango habite ko sombela ba congolais te tikanga na gelé mbongo ya bianza mutupu ya ngai ba mbongo ebele azwa. Vous comprenez? Yépe a contribué. Yépe mutu a même pena président Kabila na ndenge ya esprit moko boye ke akache akipe ba congolais te. Po ya zaki conseiller na ye puis na azaki passer eten na makambo nzambe. So ya lobaki na ye na makambo ya bien. Alingaki a même mboko bien. Mais ya conseiller mabe. Non, mais ça les étant aux autres qui n'ont pas sali pour mboka oyo et kufa. Nous sommes déjà le contraire parce que mukuna bi azo sala éveil patriotique. C'est-à-dire que non, azali ko la musa ba congolais ba la muka ba mona ke Kabila sala ki mabe pour que na ba kanga Kabila ba libérer ces pays. Yoza te, yoza masa na ngai. Ngai na bomaka bato. Tozalaka na yo. Soki na bomi bato. Na ye na mbongo na pesi yo. Yo pozo ozo pekisa ngate. Ozolo belo côté yo pe kutu sona zimbongo wana ngena sa yo zi grand parti sikoyo tango bakangi ngate bakangi yo bakobengo nani ouais association de malfaiteurs sikoyo tango ya zolo bake Kabila bebisi mboko président Sota bazaki na nani mutu e passer nde mutazaka na droit ya koloba yende mutu a conduire ye mabe po bebisa 18 ans yo tozo eloko te c'est mukuna mariage donc soki mukuna zaki pembeni ya président Sorotate Kabila mais le mboko ebonga ozoko patolo baka makambo parce yo molobi keno ya bazalaki bango mibale mais yenda azalaki na mutuana amoni keno mutuana za mabe yango eko ebisa bino lelo keno mutuana za mabe mutuana zo kosa bino amoni mutuana za mabe te amoni mbongo président Longwe po bango bandimaki teke Kabila ko président Sorota ko sa remise et reprise président Muso akota ba d'après bango mais amoni salami loko le salami koto mbongo egeza lisute na landa Fati Beto koto mbongo za yango abandi sikoyo ko bundisa muto ba a conseillaka e mabe ba bebisa mboko pendant 18 ans yende muta azabu donc mboko sokeze beba za ba mutu très faux ba mukuna wana. Pour un pasteur, ce qu'on a muto ya bien, a conseillé bien pour atambola. Vous comprenez? Nandenga faute, nandenga vérité, vérité za bokabwanité. Vous comprenez? Analyser la vérité, analyser peu bazwa kayete que ozi analyser obini saye obi opese mbonga te nazo. Pour ceux qui a yebisa qui était to sala boy alinga sala mais tangu ya komo kize, c'est que mukuna za lokoso mbongo alingi sikoyo koto kune beba aya koto yo bazwa pose ba pesa yango moni nzamba yebisi habite yo lokozo corrompre oza lokosa mbongo nako bimisilo mwana mwasi moko oyo obuka no ba Jericho ebele mais nako bimisilo mwana mwasi moko obuka e ba Jericho soki abuka ki mwana na mwasi Jericho te mubala mwana mwasi ana zaki mutune boni banda kala apese ba document na yete voilà aso ba bien na ye bato ebele bokondana analyser bozo vanda pete makambo na yebisaka bino yango bomonaka nga naza mpona koloba vérité mais bino bolingana na yawa nakumisi mutu moko neti na bafaso te analyser aza bongo te soki bokokanga soki bokobeta nga analyser aza mutu ya vérité bozo comprendre siko mukuna nzamba yebisi abi makambo zoluka yango te yo zaki na Joseph Kabila président Sorota olie bambongo bapesi yo bambongo opesi conseil ya bien te ozaki pe parent obuki ba Jericho te lokolo zo mwana mobalo azaki bien vert yo allez tika mutu musu Kabila azana mambo wana te yo zo si omoni balobi mambo ya Kabila alobaki mabe na TV wana omoni Kabila alobi président moko pena il faut babatela ye malgré tout makambo mboka mais tolobaka na proverbe nzala ya mikolo 10
esilaka na jour moko soki toli lokwa président Félix Tshisekedi azali autrement dit beto nzala pe esila na yebisaki bato na mboko eske tondimaka essence ekokita biloko na mboko emata mais yoka président Félix Tshisekedi abandi na biso na essence ntango akobanda na essence akiti na essence dollar ekiti ntango akonyata dollar anyati dollar boyemba moko posa na yo ou bien esala mabongo esala mabongo tala makambo nga na oyebi so ya boye nga nazalaka na information naza ni muta IDPS ni muta boye naza na ngaka muta te moniere bateka yango banda kala papa wemba banda olata moniere banda avant Félix Tshisekedi alata oya pere soko tali ba wemba nzemba wemba kala moniere bien coupé c'est à viva kala ce qu'on a bien analysé pour clore dossier oya évêque Mukuna. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Avant-hier, il y a 3 jours passés, notre pasteur Jérémy na monsa batu na mbeto. Ce que tu as wapi église corps du Christ na Congo. Oh, Moïse Mbia violaki. Oh, évêque pasteur Mukuna. Oh, nani ndeko na biso Michel Bakenda. Oh, lelo bakangi susu pasteur Jérémy mutakala na monsa batu na mbeto. Mais église na kati ya Congo mboka na biso toza ko kende na yango na lire nini pe ezako dans nini nakoloba ni avenir nango za ndenge nini nalobi hein pona nini bakanga JC Katanga te bazokanga David Matadiki bala te bazokanga Edingwe te ozoka batu na otangelo bazokanga Edingwe te Edingwe alakisa fasi neke ya salela kane sata na sata na ye akozwa mwasi abatu te yo asalisa abuko David Matadiki bala alakisa batu ke ngana za mutabokoko na bokoko na ye akozala boyete JC Katanga makayamanti malgré to akoma na ba Congo alakisa batu ke ngana sala kisi na kisi na ye akozwa mwasi ya mutu te ba escroc ba ye na kombo ya Nzambe ba otangilinga wana ba Moïse Mbiye ba Mukuna nini musolo bi bakangi Jérémy Nzamba yebisi bango bi ngai naza mutu akosakana na kombo na ngate fona bimisa bino na mpoasa yango moni abimisi bango na mpoasa pona nini na beleli batu nyozo boke na be église de réveil bokima mabe mibali boyebisa basi na bino bakota kuna te batu wana bazebelema dangereux bokima makambo baby nazo yebisa bino bokima ba tranfunyaka basi abatu bazobuka bango ba Jéricho ba passer na église de réveil batu nyonso bosami na église de réveil bobima bino tout ba escroquaka bino na mbongo bazo escroquer basi na bino ozo comprendre bazo kosa bino ba mabonza ya nani na isi bino banda lelo Nzamba za américain po mabonza na église bandaka et puis so ba bengaka tata Nzambe Nzambe so ba bi tata Nzambe oyebisa aveugle muto aza tata aveugle ayebika mwana mobali Nzambe pa za mwana mobali azaka ni mwana mwasi ni mwana azaka mwana mobali il faut boyeba yango donc identité ya ba pasteur na ndenge bate ya kabiso na makamu na bango na yebisa omoni mambo na oloba so bomo na ngafo Nzambe Yesu tanga zaki église zaki moko batu nyonso azana 12 apôtres moko ta kimaka sali église na sauf kaka mutate kaka ye soki bolingi boyeba ke makambo na oloba ya lukuta l'état pena yo kangai lelo azwa be église de réveil wana akisangisa ngo ekoma mibale bazwa bango nyonso bakabula bango pardé na église moko pardé na yebisi yo kolemba bakomba bango nyonso bazolanda mbongo muta passer asalaka te azana bakamie ebele azolisa mwasi na mbongo omoni makambo na oloba passer mo wa mangembu oyo nayebisaka bato na bi prophétie na monde ezalaka te prophétie soki ezalaki na monde bato ya mbongo balingaka bamema bana na bango ayabi pasteur tayelanga bano oyo akosisa classe akozala nani pasteur akotala bia oyo kutu voyu oyo akotangisa mais lokola eza jeu d'esprit passer ya mangembu asalaka yango nazo beta bino lisolo pati bomona niveau analyser aza ana Congo bozaka na lobeli moko mutamayele ka moko yo walo baka vérité pesa ka bino bana poto be information bana Angola information Roger na Angola ya ba vina biso bakanika ninda na Paris ozo comprendre ba Gauthier mascotte nde to baka ba ya Willy Musheni 12 fois champion akoya kate yo banani en couleur babunga bazala kate ya Willy Musheni aleki bango toujours dans la page ngaka kande na yaka na ba vérité na zoloba donc itala na parti politique nazoyebisa yo nazoyebiso ba porte pe ba prison fungwami makala porte à makala na porte ya prison pona vérité na lobby na kokota yango Yesu andimaka kufa na ekuluzi likola masumu na biso ezaka na ngoye movema ti lelo biso to sambela kana ebite soki masumu nini to sambela po akufaka déjà na masumu na biso mais analyser ba porte neza polele ceux qui ont moni plein tout est on a zolo baiser be information frère total iso ke za lukuta analyser avant na prison mais na ko informer bino voilà merci analyser comment que na suka émission na biso
Avant-hier, tout le monde écoute Israël Moutomo, asala émission busolo na politique, kulutu na biso, ozali kulutu na ngai, en tout cas toza de cœur na yo, ba beba nan de konabiso na papa na biso, nani Shabani Record parce que balongole émission na ye na Congo Web, parce que ya maki mutu moko ya lobi keno yenda zali mona Kabila, le reste bana nyoso, bazana bango bana mona bana ya Laurent Désiré Kabila te yenda zali mona Laurent Désiré Kabila. Ibrahim ko sala analyse ni. Na opezo secret moko. Masa na biso wana journaliste na biso wana ndeko na biso wana. Omoni na TV lelo. Soko ye kaka na vérité na koloche na olingote. Po koloche ni pas za corrompi. Aza mutu ya mutu me boye baka journaliste azaka muta mutu te. Journaliste azaka na katikati pona ko pesa information vrai ndenge analyser alobaka. Na yebisaki moto na nga mutombo wana sala tu sala chaîne na yo. Soko zaka na ba chaîne na bato yo po baza ba leki ya banani ba Shabani wana ba liape mbongo mboko yo baza pe na batu na bango mutu wana ko isile Shabani longola mutu wana be émission nzoka masa wana sala ka émission bien ya bien be information bien ndenga yaki olakisa biso to yebaka mwana ya président ya Kabila wa kufa l'erreur de Zire eza Kabila président sorta mais to moni mususu abimi eza ba vérité siko vérité ngo to yeba ngo tango to moni na TV et puis zo nazo kamwa yebisanga soka za mwana na ete boni bako kangeta za na justice basamba voilà ngana zo tuna bino. Donc, quand le même jour, on l'évacue et après, Fachi a payé ordre. Le biba si ko ye ngane na zabwe père nanga mwana moka bota to yebi etaki a cheche ba makelele na TV aye soit to kobenga ye to sololi en coulisses soit soka kosi to kosani to fundi na l'état basani to sambi to bimisi ba makambo nyonso wana mais dossier wana to kosolola ngo pona memango mobimba na sembola lelo mwa Damas bazui mukeba sepela eza souvre to kokena ngo na kopanza sikoyo mponga na nzamba ntekata na kopanza nteka batu bokozwa Roger na Angola yebisa bana mai bazala le conseiller privé Serge Mesaki na yebisa ki na Lyon konza bango Titi Emeonga na yebisa ki ofera lobaki libanga ya sirezali Gauthier Mascotte le producteur le plus célèbre zalaka na position Adja Fatou na Paris ne to lobaki les femmes mariées masole za kitoko ndeko nanga ndenge nazo betelo boya ya Willy Musheni nde tozalaka na porte bongo ye moko et puis so na former bato omoni ndenge bakati Joanna bakati Joanna na kozo sala chaîne ya YouTube kalate eza kani top na top bokozo abestre pe lokwa na leka pano bokozo extrait ya ini semaine eza na émission moko wana émission wana na yebite boko ratete eza ngonga ya 20 minutes na ndosala ngonga mweza ba analyse ya biloko tuto obenga ngo ebito obenga ngo nini kata ballon analyse to comme na mesure to comme na sope na suka mais yo songisi biso su na ba kupa kala o lata marasu lelo te o safari te lata masu bila bana o lata ngo fo analyser la yeba na tala ta kanyoso tala muta mulaibo ya 3 mètres alata kanyoso muta boye aza na Congo o ya américain analyser tala muta mulaibo ebana pa na lobika na bana poto bo soutenir analyser ba okangayeka po pesa bino information bien nga musana ngo pesa bino ka information bien donc bo soutenir analyser na sambela na ndenga système ngamo opeso nazana kondima te ko sambela pe ekomate ezaka bo soutenir analyser na mwa mikie analyser mwa mukie to peso bo mwa elamba esala ka mwa mafuta analyser za na bogara za na center ba américain o comprendre ba viena nga kanika ninda to comme na suka émission na biso analyser rapidement parce que to comme na suka pesa ka numéro na téléphone bato ba uzana pour ça contacter analyser pour na ba solo na ye apesa bango ba information sur nengo lobby ba ko contacter na numéro ni bana mai bobe nga viena nga kanika ninda numéro yango na opesa na kati Paris o analyser raisonner na loba yena opanza te mena panzi mimeo na ande na ibisa bino ya Willy Musheni a vie na lela o mabe taraka yo ya Willy Musheni